kwalise Okembo Mayangi menamo Yanzi tusu Ositi vuvu sitwala kumbanza yo Kumbanza yo manza ya pa Twina kuzulu Mayangi na yimbila Mayangi 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 kwa Yesu wena mo undungiri twenda kuzulu Mayangi na yimbila Mayangi Yesu wena mo Mayangi kalanga Mayangi Mami kwa Yesu wena mo undungiri. Bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend bisika oyo nyonso eko kutama na ngonga oyo tozali vraiment na tombeli biso baso vraiment bambote pe ba santé kitoko vraiment nzambe wana kumbama oyo abongisi su mokolo lelo ngana bino lisusu tokutama nzambe wana pa kumbama oyo ete abateli biso kobanda janvier kino akomi na biso décembre presque fin oyo eza mois ya suka oyo eza ke ya 2022 décembre nzambe aza malamu abongi na lukungu wana ete nga na yo tozo vivre kino mokolo lelo aza na pla merveilleux na bomoi na biso yango wana ete nzambe wana azwa lukumu pamba te abongi nango amen amen amen. Nyonso ekoleka kasi liloba na ye ekoleka soki mokie te po ete liloba na ye ekorijaka liloba ne epambolaka liloba na ye liloba mokili oyo esalama kutu na liloba na ye vraiment nzamba kumbama yango wana ete tokotanga babiblia tozwa biblia na biso tokotanga na Matthieu 16 évangile selon Matthieu na 16 tobandi na verset 13 kino na 19 totangi maloba na nzambe na kombo na Yesu. Jésus étant arrivé dans le territoire de César de Philippe demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Ils répondiront: les uns disant que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Motunawana. 16. Simon Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Parole du Seigneur. Amen, amen. Vraiment, nzambe wana azamalam na liloba na ye kitoko oyo. Wana makomi oyo totangi na kati ya Biblia ezake Yesu Masia azalaki na besoin azwa certitude epai
bato abandaki kozala na bango tango nyonso oyo abandaki kolia na bango alalaka na bango, donc c'est-à-dire ba disciple po ayeba vraiment soki bayebi ye penza ya solo malamu malamu. Yango no moni ete atunaki bango motuna wana ke batu balobaka nini pona nga naza nani. Bongo bazongisaki bamisusu balobi oza Jean-Baptiste, bamisusu balobi oza Jérémie, bamisusu balobi ozali ba prophète oyo ya kala kala. Bwana batu bango balobaka ndenge bino bolobi. Mais kasi pona bino bolobi nga naza nani. Donc alinga ki penza yeba po aliaka na bango amelaka na bango bakoki kozala bato baza kotatone te. Fo baluka aluka ke ayeba ke soki bayebi ye penza ya solo. Mingi penza tosambelaka toyebi penza pe nzambango pe malamu malamu te. Selon na ba prière na biso ndenge to bondelaka clôture a prière. Non, mingi penza mona toyebaka te qui est Jésus. Azanan, azanzambe, obi azanan, azamwana nzambe, azanan. Oui, nzambe, c'est bien. Mwana nzambe na fonctionne. N'étape nini oyo ezake esengilaki abengama mwana. Donc babiloko wana nyonso ba différence nango foto lukaka toyebaka. Mususu azosala prière azosukisa na kombo tata mwana molimo mosantu. Oui, olobino mabete. Mais Seigneur ye moka loba nyonso oto ko sala. To sala ngona kombo na Yesu. Aloba na ye. Mais biso misusu ti lelo na kombo tata mwana molimo mosantu. Amen. Balobi bo batisa, toko batisa, tozo batisa, na komba tata mwana molimo mosantu. Amen. Mais toko batisa na kombo na Yesu. Potangu nzambe wana alobaki na bango Yesu Masia. Masia tango alobaki na bango ke vraiment bokende bote aliloba bato nyonso bakonzima. Bo batisa bango na kombo tata mwana molimo mosantu. Mais après alobi na bango kete bokende te. Bozela nanu. Bofanda wana. Bozela kino na kotindela bino molimo mosantu. Do bozela ngana matana zonga likolo. Bongo na kotindela bino molimo mosantu. Oyo ekolakisa bino. Oyo ekososolisa bino. Na oyo kutunga na lobaki te. Donc bozela. Liboso albaki bokende. Mais après lobi bozela. Mais ti oyo nyonso balobaka kaka tata mwana molimo mosantu. Donc bakenda kosala musala. Yango na ba continuera kaka bongo. Azo sala prière azo sukisa na komba tata mwana molimo mosantu. Akeko batisa na komba tata mwana molimo mosantu. Ok Seigneur alobaki bozela nazo tindela bino molimo mosantu oyo kolakisa bino oyo kososolisa bino même kuto ngana lobaki te mais molimo mosantu il est là pour nous. Yenda revelaka, yenda lakisaka, yenda lobaka oyo bosengeli kosala. Donc tango molimo mosantu eyaki ekitaki esosolisaki. Soki tokoti na mukanda acte des apôtres et pas misala et bandaki. Donc romona ke ba baptême makambu nyonso ezaki kaka au nom de Jésus. Ndenge moko petit lelo ndenge to benga na kamilumo mabe kaka na kombo na Yesu. Écoute mana bandeko mususu ba bien aimé na ngana Afrique ba ke ba bondela pona mutu azaki na fou. To bengani molimo oyo au nom de Jésus. Allez, libérez nzoto. Mais molimo ya mabe ezaki na kati ya mutu azaki na fou.
atuna bango qui est Jésus. Siko yo loba que Jésus fils de Dieu. Na minute wana na ebite ce qui réponse nini oyo o croyez ko zo ali sous bien mo ignola croyez ko sala nini. Mais ba bien aimé na biso bango ba yeba ki divinité malamu baloba ki tout court Jésus c'est Dieu. Allez sort Jésus c'est Dieu. Donc ba moko molimo wana ifanda ki tranquille et loba ki susute ba bengani epe à la bimi. De yango moni ke photo lukaka to yeba malamu nzambo biso to sambelaka nde ekoza malamu. Moni awa ezaki kaka ke Seigneur azaki na besoin aza la certitude soki bato ya liaka na bango azalaka na bango tango nyonso soki pe bango bayebiye ba wana balobaka nga naza boye kasi bino ebongo nga na yo tolobi ke Yesu wana aza nani. Nde Pierre ayeba ikozong sa réponse. Pierre alobi tu es le Christ. Tu es le Christ, le Fils de Dieu très haut, le Fils de Dieu vivant. Ah, en tout cas, bravo pour la Pierre. Au monique, aloba kite que tu es Jésus. Aloba kite que tu es Jésus. Mais aloba ki tu es le Christ, le Fils de Dieu très haut. Donc, nazomona Jésus, na monite me ezabongo, Jésus na Christ, deux personnalités différentes. Eza na deux personnalités na kati. Donc, Jésus, oyonde, alataki nzoto, akotaki na libumwa Maria. Oyo Maria botaki. Ye wana nde Jésus. Mais Christ, ye wana nde agneau, ye wana nde mbeka, oyo ayaki ko sauver humanité, oyo ezanga na yo. Donc posa ya Seigneur azaki na besoin ayeba ba disciple na ye soki ba yebiye malamu. Yango Pierre alobaki na ye ke tu es le Christ, Fils du Dieu très haut. Amen. Et tango Pierre alobaki ke a répondre que tu es le Christ, le Fils de Dieu très haut. Par rapport ya réponse wana oyo Pierre a pesaki pa Yesu Masia, nde sikoyo Yesu alobi na Pierre que Pierre soyez erré. Po makambo oyo lobi réponse oyo pesi eza na mai na makila te, mais eza révélation moko oyo euti epa ya papa nanga muta pesi yo révélation wana ti oyeba koloba bongo de révélation wana euti epa ya papa nangai. Donc Pierre ayebaki penza identité Masia malamu. Po ayebaki na ko différencier ngo alobi te que tu es Jésus, mais alobi que tu es le Christ. Po Jésus na Christ, Jésus wana nde yango elataki nzoto, pardon, Christ wana yango nde elataki nzoto oyo ekotaki na libumwa Marie eyebaki na kobota et mwana wana nde ye wana o babengaki Jésus. Donc ayeba ko différencier en Pierre. Alobaki te que tu es Jésus, mais alobaki tu es le Christ. Yamwana était Seigneur, alobaki na ye que vraiment eza maite na makila. Donc te moute péché réponse on a, mais réponse on est outil et place à papa nanga oyo a révélé yo yango wana vraiment yango wana Pierre zala heureux Pierre na réponse oyo pesi
nde par rapport à réponse wana oyo Pierre apesaki ye sikoyo Jésus alongwe sikoyo na Pierre oyo ya mutu oyo ya disciple oyo abandaki kosona na ye abandi sikoyo kopesa ye sikoyo prophétie na Pierre oyo ya libanga alobi ke dans cette pierre je bâtirai mon église. Donc alongwe na Pierre ya mutu oyo ya disciple mais à côté qui na Pierre oyo ya libanga azaki kopesa prophétie et place à Pierre mais azoba na Pierre que na Pierre yote mais Pierre oyo libanga siko libanga no abandaki koloba libanga wana oyo eza ye moko Jésus Christ. Donc libanga oyo ba rejetaki. Donc libanga oyo ba rejetaki oyo ba bengi yango Pierre principal, Pierre angulaire, Pierre d'échoppement. Donc libanga wana oyo ba bwakaki yango nde ekomaki fondation ya nouvelle Jérusalem. Libango ba rejetaki. Donc banani oyo ba rejetaki libanga wana. Donc bato ba rejetaki libanga wana eza peuple ya Israël. Bango nde ba rejetaki. Balobi bolia nzoto nanga bomela makila nanga babite tokolia nzoto mutute tokomela makila mutute. Oh Yesu alobi nga nazalipa ona utaki likolo bango babi yo mututo mona yo to yebi yo to simba yo oza mwana Maria mwana Joseph o utaki likolo l'air nini. Donc ba rejetaki na bango ye mais toza na ngolu ngana yo bapakani o lobiko wane elaki bisote ndenge na Matthieu 15:24 Jésus alobi lobiko eyaki pona bapayete mais lobiko eyaki pona peuple na Israël mais bango ba rejetaki na bango mais kaka ngana yo na kondima na biso nde toye kozwa o eza grâce wana. Donc Pierre oyo ba rejetaki yango nde komaki Pierre angulaire, Pierre d'échoppement, Pierre principal pe na Pierre wana yango nde oyo etunga nouvelle Jérusalem. Amen, amen. Amen. Jésus yende azali Pierre vivante. Donc par rapport oyo révélation oyo Pierre apesaki. Donc na révélation wana oyo Pierre ayebaki na kopesa. Donc libanga wana eza Jésus emoko oyo tobengi Pierre vivante. Mais par rapport ya révélation oyo Pierre apesaki nde Yesu abandi siko kopesa prophétie. Yango monique église et dépendara kaka na révélation. Église est dépendant na révélation. Donc par rapport à révélation oyo Pierre apesaki oyo révélation wana ebaki na ko révéler identité ya Jésus oyo yaza. Yango ke révélation oyo ya Pierre yango esalake ba bâti ba église. Donc Pierre moto apesa espace wana po ete ba église ezala bâtir awa na monde. Donc Pierre mutapesa ki oyo eza nini wana espace wana révélation ya Pierre. Yango moni eke Bible ezoloba na biso ke peuple sa révélation aza peuple oyo aza sans frein. Pour moni ke révélation esungaka biso.
lala kaka lota kaka mabe nzamba lakisa yo mabombami ou bien lakisa yo zaki na bezo obima to nga okende feti moko to ba feti boye kaka ndenge tozana ngo ete toko sangana toko fanda babisika toko lia partout ba feti ezaka zalaka ata na batamisala bokendo kutana bosali feti bokena restaurant bolie ndenge ka ba feti ezalaka ta ya fin de l'année te mais ba feti ka ndenge ezalaka ba mabala ba mariage ou bien réception moko boye kaka siko yo la kaka donc nzoka bato wana bazo préparer feti wana donc bazaki na bango bato mabe mais siko nzamba a révélé yo alakisi yo omoni penza peke ndenge bacheli yo poison motune eza eske tangu nga na yo tomoni révélation ya ndenge wana tokokende bien tokokende te peut-être msu tokokende pete ou bien okokende mais okolia te pona nini si ba révélaki yo donc révélation eza malamu révélation ezoko conduire pe biso donc église sans révélation ezaka passe yango toko pona ka nde tolingi yo kuna mais or que tangu révélation eza na kati ya litonga wana donc Saint-Esprit ye moko banda ko diriger ye moko banda ko talisa omoni oyo awa fo bosala boy omoni mutu oyo abongi sika boy donc église est dépendant na révélation donc révélation na Pierre yango epesa espace que église en Nzambe ezala bâtir amen petomoni na ta ya Moïse ezalaki rocher mutu etambwisaki bango mais na ministère oyo ya Josué donc libanga mutu etambwisaki bango donc na ministère oyo ya Moïse rocher mutu etambwisaki na ministère oyo ya Josué libanga mutu etambwisaki po ete makambo nyonso nzamba bandaki koloba ezalaki gravé na kati ya libanga wana ezalaki gravé na kati ya libanga car nazoloba na ministère ya Moïse na Égypte na désert donc rocher mutu etambwisaki bango et puis na ministère oyo ya Josué na Canaan donc libanga mutu etambwisaki bango donc eza na différence entre rocher et puis libanga différence eza wana donc yango wana côté mususu tobengaka Yesu Masiya le rocher et puis côté mususu tobengaka ye pe Pierre angulaire po Pierre a corrigé Adam. Donc, Adam a tikalaki koyeba identité ya le créateur na été. Adam yebaki identité ya mokeli na été. Donc, yangwana second Adam oyo abengami Jésus. Donc, tango yaki yango alingaki ayeba batu na yo wana azalaka na bango soki bayebi ye penza malamu yango moni ete Pierre ayebaki na répondre que tu es le fils de Dieu très haut, tu es le Christ. Donc alobaki te que tu es Jésus mais alobaki que tu es le Christ, le fils de Dieu très haut. Nde Seigneur pe abandi pe kopesa prophétie na libanga wana alongwe na libanga oya Pierre oya za disciple akoti sikoyo na libanga ya libanga oyo eza ye moko Masiya
ke pona ko bâtir église na ye oya Nouvelle Jérusalem. Yango donc po to sambela nzambe malamu donc faut yeba identité na ye bien. Donc tango to yebi identité ya Masia malamu te to kobondele ndenge nini. Donc faut ko luka ko yeba ka identité Masia nde ekozala malamu po tango na yebi identité Masia ndenge pe ka ye misuye moka loba nyonso tokosala ngona kombo na Yesu. Mais oya yebi na identité ya Masia te yango akobondela nde na komba tata mwana molimo mosantu bien ndenge osé ekomi nango mon peuple péri faute de connaissance. Donc connaissance ezate donc yango na po osambela Masia malamu. Donc faut koyeba identité na ye. Tango to yebi nde identité Masia nde to yeba kosambela malamu. Lokola Pierre ayebaki identité Masia. Ndenga ayebaki identité Masia. Ndepe Masia ayebaki na kopesa ye responsabilité oyo ya église. Apesaki ye responsabilité wana. Soki ayebaki identité ya Masia te alingai kozwa ki responsabilité wana te. Mais lokola ayebisaki Seigneur oyo aza, Seigneur pa moni que oui ayebi penda identité na malamu bazui ki responsabilité ba pesiye. Et premier orateur eza Pierre ndem taza premier orateur. Donc yango na poto sambela Masia malamu. Donc photo yeba identité na ye. Donc nzamba za malamu na révélation ya Pierre omoni yango yo azwaki bapesaki responsabilité wana. Et puis premier orateur l'évangile ezalaki nde Pierre. Vraiment en tout cas eza malamu nzamba za malamu oya linginga na yo. Vraiment to linga to yeba ye penza bien pe identité na ye po to yeba ndenga ko bondela po moyini pe abanga. Parce que tant to yebite maloba nini to koloba to yebite to kosenga na kombo nani to yebite ke Yesu aza nani. Oui, aza ba kombo ebele nzambe wana to bengaka Jehova Rapha, to bengaka Jehova Chiteni, to bengaka Jehova Jireh. Hein? To bengaka Emmanuel. To bengaka Yangabita mopanga netumba. Do nyonso wana eza na ba signification nango. Do to luka penda koyeba identité Masia e kozala pena malamu. To koyeba pe ko bondela malamu pe prière na biso koyeba ko kende très bien. Vraiment nzamba kumbama apambola moko na moko. Donc en bref to ebaka identité Masia lo sambo nyonso to kosala to kosukisa na kombo na Yesu. Milimo mabe to kobenga nango na kombo na Yesu. Donc nyonso biso to kosala o ba baptême o ba nini donc na kombo ka na Yesu. Masia de Nazareth. Poete kombo wana yango elongisaki biso. Kombo wana yango yo esovaki humanité mobimba na yo. Donc kombo alokumu, kombo monene, kombo nesengo, kombo ya kimia. Aza nzambe malamu oyo azo mérité gloire honneur wana. Vraiment Masia pambola moko na biso partout dans le monde entier. Donc à la fin de l'année, donc il a tombé le biso déjà année qui toko, donc to précipité encore déjà na colonne de nuée, na colonne de feu. Donc sur ton côté spirituellement, donc sur ton côté qui 2023 vraiment le boko na Yahweh ezala peza likolo na biso auto manka ki des années auto manka ki pe année oh, comme la Bible dit mukolo moko eza mila eza mukolo moko. C'est
So wie eins in dieser Yo!
Donc, elimina 3, 2. Temos aí 3 números 2. 3 de Wana. Esses 3 números 6. Vai fazer 6. Alors, 6 é 6. Essa visitação. É visitação. Alors, sabe lá na banda com visita. Essa começa a te visitar. Começa através de Deus. Para te visitar. Para te visitar. Para te visitar. Visitar nossa saúde. Visitar nossa saúde. Visitação na outra levar. Não tem visitação na outra parte. Já o que eu visitei do sorvete. Alors tozana yangwana kota na kati ya adoration oyo lobali loba moko e place ya nzambe wana talisa weza posa na yo obwaka monyama na yo comme ça po ozwa oyo za nango posa. Amen, amen. Nzambe na biso aza prêtre, nzambe na biso aza pembe balobi mibale misatu tampasa ngai na kombo na ye aza katikati na bango
Nzamba za kati na biso. Tokota na kati ya adoration oyo. Comme ça totalisa Nzambe na biso. Nini oyo tozana ko posa. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna Yahweh. Hosanna Yahweh. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Papa. Alobana kuweza kila tele. Alobana motema ezoza na te. Sikala kumisa kumbona yo. Sikala kumisa wana papa. Makasi na mbali. Yone makasi na mbali. Quand tu mérites l'adoration, oui tu mérites l'acclamation. Laissez-moi t'adorer mon papa, laissez-moi t'adorer mon Jésus. Laissez-moi t'adorer mon papa, laissez-moi t'adorer mon Jésus. Oh, allez, allez. Alléluia, oh alléluia, papa. Mayobana motema ezoza na te. Sikala kumisa no yezo na yo. Oh makasi na mbae, yone makasi na basatu. Quand tu mérites l'adoration, oui tu mérites l'acclamation. Laisse-moi t'adorer mon papa, laisse-moi t'adorer mon Jésus. Laisse-moi t'adorer mon papa, laisse-moi t'adorer mon Jésus. Laisse-moi t'adorer mon papa, laisse-moi t'adorer mon Jésus. Oh, alléluia, Hosanna. Oh, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Yemba
Mon
moko alobaki tana biso tana yo na ndeko amen amen donc ekolekisa ete alors profite na chiffre oyo lelo eza tana yo nana na kimwasi akakobele mwana e mwana botamaka tosanga tosepela yapese mwana ane batakodeklare lelo eza tana yo bata kopelela nzambe wana nzambe wana salela yo eza tana yo ya esengo eza tana yo ya bikamo loba na nzambe wana akokisenga okozwa yosenga kaka zala kaka na kokutima nzambe wana kopesa nzambe wana kokopesa eza tana yo ta esengo ta ya kimia ta ya lisekwa banda kosenga banda kolobela nzambe wana akokisela yo oyo eza posa kosenga na yo senga nzambe tondela 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 seigneur wana lobaka profite kati leta tobelela etaki yata komibonisa nzambe wana zawana loba na ye loba asali lokotama wana koloba na kosekela kasi nyonso yosala mpo eloba kasi au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen.
la Bible dit mukolo moko eza mila, mila eza mukolo moko. Na quelques jours totikali nango. Avant tokoma le 31. Donc nzambe nanguya akanisela nga posa bosenga na biso, akanisela biso bongo gloire tokozongisa kake pai na ye. Vraiment nzamba kumbama. Poete azamalam. Mbote mbote mbote. Babidor TV nyonso. Mbote babizou monde entier. Mbote mbote mbote. Libota nangai. Mbote mbote mbote. Oh corps du Christ mobimba. Vraiment nzambe amona biso. Amen amen amen. Vraiment, Zamba Kumbama, babonane, babonane, babonane. Comment Ozana Selembao, Ozana Bumbu, Ozana Makala, Ozana Changu. Au comprendre, Ozika transport Monko. Transport, il y a Victoire Gambela. Dans le bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. Si vous connaissez Bongolo, bah. Malama au côté au avenue Irebo Zawapi. Bah la question avenue Irebo numéro A37. On a Okuta Flat Hotel Bidor. Vous avez la page Facebook. Eh, page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc dis-toi Tina Zander, Tina Google, Bidor TV, na boutique, Bidor na chaîne, Banini, Eza. Na YouTube ezali. Oh, ala gérante na biso, ala gérant na biso. Numéro na biso à téléphone ezali, jamais kozanga. Numéro à téléphone ezali 243 243 84 23 81 486. Soko bendi biso kozakisa na air nyonso parce que tozali libre na WhatsApp pe tozali. Bandila mosusu. Soki obengi biso okozakisa na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali. Ali na poto za kolinga oya na Irebu 37 bis na commune ya Kalamu na quartier Matonge ndeko na ngai yeba pe wana ezalina maison de passage à Malonga aux normes étrangères. Cela veut dire ezalina climatiseur ya tongo, ezalina ba mbetu ba éponge ba conditions internationales. Kaka wana restaurant ya Kanda ezali oyo kolamba elubu ya poto ezali pe ya Afrique ezali ndeko na ngai kanga oyo ba ete kaka na Irebu 37 bis a ndeko na ngai kuna ezali na ba boutique ya kosakana te oyo ba chaussures
babiloko ezali songolo pakala na kata na kosakana te bilamba eza kutu ya koloba te baveste ya kanda pe baparfum oyo ya malonga na kati nango bavin international ezali na ndenge ya kosakana te wana ezali Obizonyo zona pilore boutique Tokotana bisotolata Voyant simba mbogartala Hey! Ezali na ndenge na yo mwane Balobi tokota lelo obizonyo zona pilore boutique Tokotana bisotolata Voyant simba mbogartala Oui, appartement na biso oh mama bijou lobaka, appartement simple. Tous en a deux sortes, il y a appartement simple. Tous en appartement simple oh ezali à $15 par jour. Tous en l'appartement simple oh ezali na $20 par jour. Mama bijou soka koloba $20 ou loba €20, ça dépend ya pays ni oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours to kozwa yango na €20 par jour. Soko osala moins de 14 jours to kozwa yango na €25 par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozo mona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozo mona ya $20 par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo, oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya couranté. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga mama bijou, contactez mama bijou. Okozala jamais desi. Ndako na biso ezali na sécurité assurée. Mama bijou alobaka ndako ya $15, zwa yango penza na valeur ya $15, kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndako na yo avant benga mama bijou, avant osala à compte na mama bijou. Benga nga la pesa o numéro ya gérante na biso, kende visiter place na yo. Yaka zongela mama bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndako na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci. Appartement de chambre, salon, cuisine. Ça c'est la chambre.
toye na kati ya matonge maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci.